Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Et co-dépendre na Herbolandanga. Waneza sœur Marie-Grace. Na yesu pe sabino témoignage nanga. Tangunzamba zo sala. Il faut que tatola. Ya mukie ezalaka te ya monene ezalaka te nyonso eza ngolu nga nazwi ngolu nzambe akansele nyongo na nga nyongo oyo eyaki ndenge nini jo mosusu nazalaki na ntongo nalamukaki lokwa malade ya basi boyebi tozala nango natala na ndako bo nazalaki na eloko utilize te fale nabima nakende osomba bonne génique kobima nabimi nakoki osomba boye bashop nzoke bandaki kofungwamaka à 10h shop efungwamaka 9h te shop na biso coin na ye wana ezalaki okangama post office okanga na ko obligé na kati na ngambo na ki esomba na mone ba agent o bazoko aider communauté na biso Red Bridge ou travailler na l'état par rapport ya ba sécurité par rapport ya coronavirus de ba renforcer ba sécurité belé na moni pe moko ba ki groupe belé groupe so ino eskali sima ka moko wana bande wonanga obi diable so alobi yo nkolana bi yo fona lelisa on yango foza kana nzambe na sombi nazo zonga langa pe na kati prince boyena lekina na duso kuna nzela la sima ya ki place mususu na seka alikuwa na bwaka esoi tata wana landanga atuninga kombolanga bika soza na o clean wana on a le problème to pesi komono normal ozo sekano o tebi pourquoi na télémission nga bio télémission nga pwani o bwa kiso ndenge za na penalty fo futa donc fine ya solo wana o ne ozana futa fan ya 100 livres yango bongo na 100 livres na kata lettre oyo actango pardon loi ngwe bandara na 2014 nga bi seigneur oyebi na yoka kilo kwako ndo bakitiseli nga kilo na mutu abi na nga nde oza na zela lettre na komeki na convaincre ya boy zela ka lettre tribunal ofuta mbongo wana le na okena telemi na bengi ye na bine omoni mbongo wana na ofuta ngo te semi ba orphelin na babola balia ba veuve menga na ofuta mbongo wana te atalinga kenga pe na kena ngai le na kote na ndako nazaki vraiment bati Seigneur pona nini boy na boy mais après ça na kokoma normal a bondeli na monité diable akoki le quoi c'est nga le quoi moi stress moko moi bati moment na côté de chambre la bandi ko prier na salon na ko de bandi ko prier na bandi ko déclarer diable aux gloire te Seigneur na futa mbongo wana te boy na boy zela lettre ya kate première lettre na yo mona ya reminder première reminder lettre tribunal kuna monité kambalama oyo deuxième lettre yango bomoni bati penda fano donc lettre suka ke ba rappeler ngai na bengi ba benga bango na zomonte benga na zomonte jo musuka nzambe kana yo benga bonazeli tina suka ba yo pesanga ni maromo na yo benga le na bengi bango na mosango abinanga te koma na email na sali lettre na email na komeli bango na email na komeli bango na email nga na priaka des fois manga mususu faut tira nzamba épreuve maloba tozo ka to mettre en pratique na priaka et ako tombe ke nazaki na prière na sisi prière vendredi na habité na sala action de grâce na sala action de grâce et pas ba mama veuve pardon ba homme de veillard na moka Congo na tindeteur nanga ki asumi bloka ko tikila bango soko sa malamu nzamba osalo malamu bande kuna na vanda na zela na prière kaka na yozwa lettre na yozwa na bengi bango je me na tête au répondre ka par email ngabi ok gloire à Dieu na tiki na bando bonde la ka nzambe conseiller nga sali par nanga je me souviens zaki pe ka ko ba je me souviens la mukaka la mokika moi net moi fatigue na fongola email nga ka abona ngi kata voiture na utaki intercession na utaki programme moya église na kata voiture na mama moko église na fongoli kana tala email boy ke non to constantali to canceller email na yo to canceller nyongo no futa yesu son livre te bona boye ba pesi nga peka conseil mbala sima faut tambola na tissu pour soro ningos obwaki na tissu donc na pambola kinzambe na emba moko pesinga esengo na bi Seigneur merci Lord thank you Jesus thank you Lord thank you merci pour bela 100 livres
ebela 100 livres oyo kendeka kopesa mpona kakutu emonanaki nango mpe te so yango yango nangi nakourage ndeko moko ntango mosu omo oza na problème nga bakanselenga 100 livres naozela plus nabi seigneur na pambolo nakumiso naozela so plus nga bakanseleli nga niongo oyo 100 livres ntango mosu oyo na niongo moko ya plus nzambe aza nzambe eloko moko ya monene ezalaka te liboso na ye eloko ozomonesa ezomonana monene epa na présentant epa nzambe eza eloko te liboso ya nzambe donc tika nzambe apesa yo makasi moto oleka na citation moko boye yebake nzambe amwana moto ta pokosa yo yebake nzambe arépondre na babesoin na yo arépondre na bacitation na baniongo wana ko ozoyeba kutu place okima te yaya memela ngo nzambe yaza na solution donc yango nange napesa bino ka témoignage kokourager mutu moko oyo azala baniongo se elekeli ye God is able, God is able. Nzambe akokansele yango. Aza capable, Dieu est capable, Nzambe aza capable, God is able, a cancellé banyongwana, Nzambe apambola bino, partagez message oyo, ezaya solo eza loko, tate, c'est pour bolingi email nanga, deba komaki, na olakisa bino, elo, toi na besoin to salele publicité, te poaza na Nzambe, toi na besoin to vanda, to kose ba témoignage ya lokuta, non, aza nabota mana kufa Nzambe, obota mo kufa Nzambe, obota mo okut, pardon, nabota na kuta Nzambe yo botama okuta Nzambe okufa otika Nzambe na okufa na otika Nzambe po aotika la ka Nzambe wa changer te donc Nzambe apambola biso partager message oyo et pas ndeko aza na problème elekeli Nzambe na contrôle merci Nzambe apambola bino mukolo malamu butu malamu tango nyonso bokozwa video oyo bo follow biso na Instagram na biso Marie Grâce Taylor. Merci, bye.